Avant ça, je ne pas penser à la responsabilité, pas mon monsieur, c'est par rapport à l'État. Par rapport à l'État, Taliboye. Bien. Mais c'est mon grand frère Ndouzi que je vais te parler. Oh, c'est vrai. Ndouzi, c'est ça non. Est-ce que non, c'est là non, c'est là non Ndouzi. Il y a grâce. Ce qu'on sait le logo bon tu connais pas noté. Maman fait ma camo d'ailleurs. Nazoye ba parce que na est-ce que vous comment il va coûter le chemin royal là-bas. C'est sérieux? Elle n'est qui trop que se plaider awa. Ponga moko na ko katena comédien bika. Comme ko finga la défendre ngai. Non. Papa grâce. Papa grâce. Oh, mon frère Boyeté. Non. Vous voulez me tuer? Non. Pourquoi quitter le camp? Vous n'allez faire rien. Pourquoi te tuer? Ah bon? Ah bon? Nous sommes, l'État va nous séparer, je te dis. Eh non, Mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela yo baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage ya biso nyonso toko 8 heures awa. Parce que tout ça est long. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est ko teni.
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bote, Landigno Sobolandaka Bisso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision na émission ya malamu, émission moko éducatif, émission batobele basepelaka nango oyo lelo na motala commentaire ça c'est notre émission oyo permettra biso mususu ba vie de premier biso mata ezali émission Bravo Jésus parce qu'il y a des enseignements oyo ezali vrai o batobele le bakobika le bokanza pe to ba comprendre comment kotambola na société parce que mokiliza ko beba mokiliza mabe. Selon Matthieu chapitre 24, il y aura toujours des événements. Mais événements, bravo Jésus, il faut pour découvrir ma camouflage avec les Kanakats Samokili. Merci à l'équipe notre technique, toute équipe notre technique. Zama Pambolabino, Salam Malam Mozali Kosala. Et merci à une fois là-bas, fidèle, oya bravo Jésus, pe ba abonné, oba kokobaka, kosabonaka, pe kobetra lisolo, malgré bitumba. Et kokobaka na mboka na biso topé kokobaka na notre chaîne chez Bisso Télévision mais le quoi yesu masia na biso to kokobaka na musala yango oyo atini biso to sala musala. Merci na bato nyonso. Je crois lelo ezali ya makasi lelo ezali kamboza très important mais bitena mokili soto za mité mabe boyo za malamu te na ça va te le komoko na Gal chapitre 6 bilobi ce que l'homme aura semé il y moissonnera aussi. Le karma existe. Quand tu fais quelqu'un mal, même si au foot, on te met pas dans nos fouta. Bien, il y a pas na mokili. N'engue proverbe lobi. Tant qu'on bête ali solo et pas roi et ba qui va mire pesa na oreille. Nous sommes rose ali solo pas qui bête la muto kotonga. To eminde omoga mobali azaliawa en tout cas na lingi to yambaye et ça linga y passe. Mais toi sans ça ko yambaye. Beaucoup de personnes ne connaissent rapidement, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes pour to yambaye. Mbote papa? Mbote papa. Boni. Bien. Non, zana kimia. Hein? Non, zana kimia. Zana kimia. Na si bomondi ya eta ya mutu, pe bomondi ngazo kolela. Je crois na nibo yoka. En tout cas boka lisolo na ye. Papa, sois place en fanda. Fanda bien, papa. OK. Merci beaucoup. Karane na lobaki mokile na ba réalité zana makambo yango. Bravo Jésus zana pona kosunga bato. En tout cas, ils ont la passe. Biso betel biso ngo a okobaka kolela mais na lingi pe yokalikambo na bokebe nyonso. Papa comment nani? Nzuzi papa. Kombo papa Nzuzi. OK, papa Nzuzi to sambela nzambe. To sambeli Zambe ya makoki na nyonso. To pesho merci. To tiki mama ona sala boko na yo. Zala mettre absolu na kombo na Yesu Masia par la foi nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon. Papa Nzuzi, na lingo ça quand même kimia. Au bétail d'y aller sur les panabiso. Pour biquer, il faut que les calonka la télévision. Tu as dit tout traité mon alibano bité. Et les caca ah. Si on a rolinga collé la thé. Zala mobali. Et l'on a un banayo. La vie est toujours comme ça. Il vient à la réalité nango. Hein? C'est ça la vie. Mokitoka toya ki bongo. Vie zaka bongo. Vient à la réalité nango. To kuti yango ozala bongo. Hein? Mais zala mobali, zala mutema makasi. Et on expliquer biso likambo yo. Oyo komel biso awa. Problème les animaux. Papa Nzuzi. Merci pour le maloba papa. Nazali passa. Maman biso abota biso mibale. Na timba na ngai. Ba motango kaka to botami après 2 jours les passe na ngai moko akufi. Après to vanda na papa na maman ndeka ekenda après 3 mois papa nanyo maman akufi. Atiki ngai mbala moko totikana na papa atali naza mwana mukie moye abokolanga ake musala asa charger nanga akokate esengaka azwa mama opo balobi moi o papa abali tout au bien ka mama atata ke bana ba moko to bana loboko miko tema pasi non longwa loboko pour miko to ka mambozo loba tema pasi mbala moko mama tika biso papa pe azwa ka mama mususu apo et contre ndi abokola ngai mbala moko après simba ko bokwa 3 ans après après papa tango maman
abokola biso mama tali ndeka ekendaka mama so azwi so mobali fo abota pe po asie libala na ye biso mpe bolingo esalaka kaka na papa na mama nga mpe navandaka nayebika na aka ya mwana ale mbala moko mama ntango aboti directement makambo changer donc akoma maltraité nga na bandenge mo boye donc na comprendre te nga amosaka mama komona na mwa moke me azosokolisanga basani nakosala nini nazobeyika toujours makambo oyo baloba na ngai apres mbala moko sibitima ekoma na batango boye ale tima kozwa mwana boti grand frère nani grâce ayo bota petit frère grâce tanga boti petit frère grâce tovanda mbamo papa awumela atemba mo papa akufi après sima ya kufa ya papa nzoka mère na asalaka n'importe quoi pour na éliminer ngai wana ka papa azali a éliminer ngai si na banene asala oyo amoni tellement na kufa te akenda tina ndako anganga kontsika ndike asala eloko po nga na kufa mbamo nga apesaka ye biloko atiela nga na repas oyo nga na ndia ntango aservir nga atieli ngai nga mpe nayebi na ngai te bamona lie yazela liwa na nga ok ye monzambe ayebi neni nasala ti sibiti ne otombe na balenge oyo ngai nazali c'est-à-dire soki totona na malamu obotama eboye te nabotama eboye te mpona ede parce que ozoloba mpe oza na choc na motu ok choc plutôt na motema so tolandi malamu olobi ke bobotama mibale ntima na nzozi epa mama na bino me kobota ya bino ya mapasa lipasa ya mo akufi yotikalaki après quelque temps aussi mama mpe ayokufa nde papa botikali na papa alors papa mona ke loko oza na 3 mois moyen ozala te nde papa koluka moyen abala mwasi mosusu mpona bokola ngai atake mwana yo mpe na motu mika wana na vie eza mama et tant maman yo kozwaze mama yo kobota grâce petit frère grâce hein ouais bah en fait non abete de solo yo ça passe et puis tanga mona boti grâce abiga c'est que na joli bala parce que moi a éliminé yo après suko mbala moko papa tali boyekete asa quand même moi na liboso nga pende na kene boy jamais na kotika na ba responsabilité nyos ni suko yo azu ba responsabilité avant ngai na moni papa pesa ba responsabilité pas mutu muso c'est papa état papa état tali boy yo ba tanga eba iteke muta commission bozali malâtre OK ça la ki maman babenga malâtre wana mambanda ya ni ngila bomayo mais ti état ikona okona malformation mais botama na obote botama na normal motema mabe ya bombanda bomama nde commission ekomi nde komisinga na banifunga OK papa et après ale mbala moko après tout vanda bongo sibitima petit frère azalaki bien tout qui auto sa musala a coordonné esili akoya na rapport attaqué grand frère de papa atikela biso consigne donc ndeka ikendaka sibitima jour moko afantia mba moko David ayebisi ngai o grand frère na likamba oyebisa yo ngai likamba oyebisa ngai eza nini o nde toza boye so grand frère azo se comporter na balolenge wana eza mama ayebisaka ye ke nde toza boye wana aza grand frère na bino te na minute oyo kotosaka ye te barapport nyonso il faut ezalaka mpa na yo donc nasalaka toutes les façons éliminer eti aza na baniveau wana ezanga moto nasala babiloko wana mais akufa te na comprendre te ndeni nakufa nakamwe nalobi mais ngai nazalaka bien na bapetit frère na ngai comment possible mama akosala bamakambo eza boye franchement nakokaki komaîtrise te tellement awa eza bravo Jésus balobi so oza na pasi fo kima mpa nzambe alukela so yango wana ngai nalingi mobengela nga David aya koconfirme makambo oyo nyonso oyo ayebisaki nga awa soki eza vraiment bongo mpo esalaka te zela papa toki malembe obi papa azali papa sakufi famille papa no yebi yango papa alakisa biso so bafamille na ye te alakisa biso bafamille na ye bongo akende obala mama na nde nini
tellement nga pe nazaki na mwa muke moi nayebi eza te de la minute oyebi famille ni ya papa na yo ni ya mama na yo nayebi te parce que bango bayokani baselike na mama na bango basalo mabe c'est ça non hein? Donc les choses ne comprennent les quoi la ningai oui il y en a yende mutu ensemble na mama na bango pour ba éliminer donc malformation aux anango il me tambe c'est pas de quoi ya donc zali no boité me c'est cause la malformation boy oh nous ça causé par hier na comment finga matina nsela non ça va pas s'il te plaît na linga bale mais na zo toi terre ko mettre ta balle te contraire na mon état non papa s'il vous plaît merci beaucoup s'il vous plaît bane obalani je crois que pour mon état ya papa zanango je crois que vous avez peu moins de temps là au sol il explique ça bien moi tout ça des fois dans libanda a expliquer malade maintenant à côté na émotion et explication ils appellent moi malade te pas mes amis boy ndeko nzuzi oyo babotama bomi balé mais ndeko na lipasa kufaki tant maman la botaki après tant maman ba kufa atkalaki mwana muke bébé papa abotie amoni ki koboko la mwana yemo ko simba te ndenge ndeko bala mwasi et moi ça otanga yaki et azayi boité itana izayi boité moi ça na yeko sala ki aluka moya baby sai bosana ka bomae a baby sai mais ça n'a pas tenu de akoma malformation comme boy et puis tant papa ni ko bela baboti ba ko misat maman na ki na libala aboti 2 na ekomi ko 3 mais papa na bango ayibisaki bango ke azande ko na maman na bango ibika bokabo ndenge zala kanela ko kabola bana oyo na minute oyo papa banene de ko na kufa ba bengaki ya libosa bisi na ko pesa yo babilo côté pour okokate via état ozanango na préféré na pesa grâce yepe nzuzi lo na babulingo ya na balekine plutôt c'est pas bien oui pesa grâce mutaka bola biso ozala te toza toujours bon moko mais condition za que grâce au sali comme te sans plutôt passer par nani et pas nzuzi parce que c'est votre grand frère aya na bien bosso grâce à vous un problème grâce à doit accepter qui naï tant papa kufi nde maman atikali nde ayeko yebisa grâce abi okoki jamais ko sa maman tayele nga boye azaka ndeko na binote maman ne akufa kuti mutalia maman ne zakiye imtalie ki lipasa boba na konyo ko lae et na simana ngo ndenge za boye il faut ko moyo bosani ni boye éliminer ndeko ya grâce na kombo ya David ndeko ya grâce propre comme David tanga yo kanga sepilité abi comment c'est possible azaka ndeko quelque chose tazala ngo azali ndeko na biso baba yeba teke est-ce que botama bon nzo comme tasaka azala boye mamoya ya grâce na David pour toi ça qui a comme un état o ndé David sali passe abi jamais bakobo maya na ngate de David ko betela ye ndenga za bwana soutien te ana ni aibi ni famille tata ni famille maman na yango yimba una bravo Jésus to aider to bengele ndeko na ye ona David makambo a lobby est-ce que c'est à solo tout ça parce que David a l'équipe propre à grâce ndi poma ina ngo yango nena te ya mama ozola ngai oye kokuta mobali na bana pourquoi ni toujours nyoko la bana wana tala eta utikinde kwa biso mobali akola malformation pour bolu biso bolongola ye abota mayibo ete na ebite motema na mabe puis ndeko mobali ba pesi responsabilité za point de ndima ki mta acceptaki totika mitemo tozaka nango wana omona yo mosi balingi yo na bana wana bi papa na malamu mais sokuti papa na bana bakomba ndoki pourquoi est-ce que là bon pour la nini ton sport publicité précisément tozonga mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe ekaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana
kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher moi na Nzambe moko pour na penser na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bandeko Alain. Toto na spot publicitaire il y a orphelinat. En tout cas, bientôt qui est fait le 31 janvier. Allez passer voir aussi nos enfants et Dieu a je crois Tolukepe David Muto abetaki lisole papa na biso nzozi mais David to suité mais to sali recherche to megepe ko solola na nzuza bino to benga yemoko grâce to benga ye di mo to benga ye na kata plateau yango moni to bomina papa nzuzi pour ne pas yeba ki azali awawa emamba famille ba to ba comment neto ça buka neto salaka. OK. Merci beaucoup. Je crois que Azali a prêt. Beaucoup de services rapidement. À Kokota. C'est bon. À Kokota. OK. Babina bisoto de moi mouké. À Kokota kalamingité. Ah OK. Voilà, c'est bon alors. OK. Bon. C'est bon. Beaucoup de services rapidement, s'il vous plaît. Beaucoup de services rapidement. Mais bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va vraiment. OK. Fanano papa nangai. Ah, merci beaucoup. OK. Papa Grâce. Oui. Yone Papa Grâce. Raïdi Papa Grâce. Boni. Territoire vraiment. Kitoko Zali. Si vous avez manager na kilo tiboye papa. Non, la banda qui kobomsa ko arranger ba whisky na ngai na maison. Tellement na kotiki ba voja sike utaki États-Unis yaki. Yana banda qui un peu ko arranger ngo tellement na zui coup d'appel la bris. Tala ki okende sou parler ko tchaka sou ba pantalon ko tchama popo danki. Écoutez un peu, moi retard, nous on a eu kaka directement comme ça. Ah d'accord. Mais ce que déranger bino, sinon vous limitez vraiment. Non, pas de problème, pas mais ça t'est. Eh, bah tu en es appelé. Aux hommes tu vas kisi, tu as pour eben la chance. Olimbisanga un peu moins. Ngaza bongo, limbisanga papa. Non, oui, ça bague na latika kapo, talaka quoi. Otika mabugo polele bweza penda, dans tantara penda quoi. Donc là ça quelque chose. Oh, non, yo ça yo ngabena zangai. Non po ba te bele ba business e belo mona moi eloko ne monza moi. Moi lidodi na yemo boya. Ngana wo chaki supposé na la butula madame beninga weke. To na la petit moyibi moboto mutu mo ba beninga ngoti. Vois pas au moins te que donc il risquer pena bela soit. Parce na bilo no solo biona na kanki eloko moko. Ngai na yoka manga na lena madame so na yibi na muyi na lena muyibi on na besoin. Tout fan là wana non. Ah, il y a grâce. Tu vois, boni donc c'est un terme congolais quoi. So muyibi ngo za ndeni. Pourquoi na yibi ngo te? Muyibi ezali donc na ko expliquer ozana mwasino ndaku. Donc au bino mi bengaka likangu quoi. Moi petit mushina mo bino ko moi likangu mo boza libanda hier ya mwasina yo ndaku. Donc c'est un peu ça. Leo ngé muyibi. Leo ngé muyibi. Donc boyiba après que soki oza pe mari. Oui, m'appelle Libanda. Mais ngaza no marié hein. Ah, naza no marié. Mais ozana na ba moi ba miyibi no ebe. Donc ozana ba ngwebele. On dit la vérité hein, moi les comme na pas koyo kapé. Mais t'es déjà li solo pour na nobalité. So zo zani po bala. Bon, en fait avec beaucoup de business ozana. On que non, ils a un peu en fait, non, c'est la peine de l'autre côté. Donc ils a na trouvé non pena mais il y a mais non, ce qui n'a pas eu besoin juste bon, tu vois, n'a quand même bali, n'a pas jamais que ça comme c'est pesanga moko. Donc aux ambani à moi ça synonyme na yibaka ba. Na yibaka te. Na yibaka te na zana moi moyibi na boka ngala. Na zana likangu ba petit chéri na ba petit temba. Non, pour ngala fa na ga wana. Na arranger. Wa arranger. Ni makasia. Et bomier na ndeni. Donc yo tellement ga wala ba. Te po bi ba.
na arrangé. Eh. Donc moyiba petit chéri nanga o nazanaï. Donc ne ba copine. Ah copine voilà. Te ba ngona. Parce que avant oyo bozana yo. Voilà. Bon naza mobali. Mobali azalaka toujours na ba passer quoi. Mobali azalaka passer. So o peso leki. Tant mususu wa ya komi soupe a couper les passé. Non, ndena zo monela o nazanaï. Ndengo zo monela nanu. On ndena zo monela. Ndengo zo monela. Ndengo monite mais ndengo zo monela. Ndena zo mona. Ah voilà, très bien. Ndena zo mona o nazanaï. Oh likate otikala. Ah tikala. Mais ozo yiba inde mo mingi. Ozo consommer. Donc yo oza musique hein. Na ndeni musique. Te musique ya kisi. Musique na ndeni. Bon en fait ayiba ka été. Mais ozo yiba Bon c'est pas ozo yiba ozo ni maki bosa fornication. Na banda ko yiba pendant quelque temps mais pour l'instant maintenant là ne na comprendre où yazali que non aza pena moko o nzamba tindelinga. O nzamba tindelio après avoir ko yiba o consommer d'après parce que je vivais par l'ignorance. Na zoki pena tenter ya ko conserver ya ko yeba vraiment si qu'on a 8 ans ya ko vana ya ko landela vraiment donc on comprend que non elle mérite ya ozapembe nanga. Donc après avoir consommer les babaka cette fois à comme kima kinkaka nkanchi kima kinkaka voilà. Ok, très bien. To benyo juste awa ndenge obio teka ba whisky nous importé et où t'as aux États-Unis. Comment ça s'est fait? Comment c'était? Comment il y a pourquoi tu as un business? Tu es trop jeune, pourquoi pas whisky? Pourquoi pas autant gâté, à tout ça, à biochimie? Et pourquoi pas au salata me mais tu as accepté à côté que whisky pèse à importer. C'était comment? Dans la côté on a business. C'est qui yo moko? Mais qu'est-ce que expliquer biso? Bon, en fait, business c'est ça là. Toi, magasin, toi, maison whisky important ça nango. Et ça là vraiment, na zo pena na mbongo na ngamo tina salongo. Et ça donc ina koloba. Mon héritage au papa a tiré la biso quoi. Ah, votre papa a tiré la bino comment? Il est déjà parti ou soit il est en vie? Bon, et ça va faire au papa banda ko sala. Il y a lobby. Tu en comme côté. Et papa Azali en vie? Non, papa oh personne âme. Ah, papa Koufa, oh vraiment. Papa Koufa. Oh, c'était par rapport à héritage papa. Ah, il pas tiré la biso. Whisky kaka. Pardon? Ok. Non, et ça, tout ça, magasin de whisky importé, tout ça, taxi, bus, où il fait le transport, on a qui chasse ça, donc c'est un peu belé quoi. Mais il y a basé dans la whisky. Non, dans la basé dans la whisky, n'était pas bus, il y a un versement na pourquoi. Parce que whisky, ils font donc des banatongs, type quoi, dans ça, nous obligés na journée font l'aller là, magasin de whisky, on est à mon et puis na pourquoi tu as raison, na coup, n'est-ce que dans la mituka, versement côté comment? Ba moto yo versé me koti comment ba loyer ba ndaku na nazana nyongo voilà un peu. Oh obi benando na nazana la face ya mtana là c'est nga mabwete na fona toleo na nenga mabete parce que nga motenga na selo yo zali marketing quand même yo pas journaliste obi maka bondeni même c'est parce que yo ne bengi ngai mais quand nga bengi yo mais motenga na selo sous promotion eza nani. Ok, moi question moko ya curiosité, vous êtes à combien dans votre famille? Né papa Boutino. Nous sommes trois garçons, c'est fini. Donc papa Boutino mbali hein? Oui. Ok. Le premier c'est qui? Notre aîné c'est Anjouzi. C'est votre aîné. Anjouzi. Et puis yo ça? Ganda deuxième. Et puis Yasuka? David. Pourquoi bazui responsabilité tandis que l'aîné là ba peut sur responsabilité Bon, balobaka papa ndayebaka maman ndayebaka mwana. Ah maman ndayebaka mwana papa te hein? Papa te. Watu kena directement histoire ya Rebecca tanga gene ko agene ko tala que hôtel sabi que non c'est les plus petits qui va dominer les plus grands. Donc maman Rebecca. Donc quand tanga na benga ke maman Rebecca. Benga maman Rebecca pour na habité au moni Joseph Azaka na Libumu. Maman de Aebaka entre Esaü na Jacob, voilà Jacob non
Esaú na Jacob nani o nzamba ponaka tellement nzamba mama ebake nzambe aponaka Jacob aponaka Esaú te na sala ke papa bénir Jacob a bénir Esaú te ayiba ne po yibe héritage ya grand frère na yo non ayiba ka te do de via oyiba ka déjà et puis oyibi pe lisusu na ayiba ki te yo na bit oyiba ka de ba petit ya ngai héritage o ya ngai papa ba yibi yo moko poza moyibi ngo si pe voler oyibi naza voler te oyibani naza voler te eza papa talaki grand frère onga landi yeza ya njuzi plutôt njuzi azalaki na azalaka un peu malformé quoi malformation dans façon azaleli na ba engagement tout ça eza famille ba héritage oyo njuzi pena ko zala pena na makasi te ya ko sala ba suivre ba biloko wana ni papa ye moka talaki non muta mérite ko sala biloko ko landela ba biloko eza ngai grâce ya nde abenga kinga confier kinga ngo vu que maman pe azalaki présente nde senga ki zala kaka ngai senga zaka yo est-ce que vous avez soin ya famille na mobimba ya maman et puis ya bande ko yo tu as vraiment cette cœur là de votre papa mais tant que notre papa qui est une de charge ya ko responsabilité ya ko za biloko wana to en charge ya ko landela biloko wana nyonso donc c'est que nazana mutema supporter nazana mutema ya ko landela nyonso tant nazui d'ailleurs mutu na engagé déjà mutu na compagnie na que non toi tu es engagé chez moi nazui d'ailleurs nazo foot donc tengate ngani na oyete non yote ah oui tant nazui déjà engagement ya ko engager mutu voilà très bien wana est-ce que ça va na entreprise na biso OK nazui capacité ya ko zora fin du mois ko foot akai donc et c'est déjà responsabilité responsabilité oza kwa sime o papa péché donc nous aura pena responsabilité botananga de janvier dans les janvier au décembre de 1er au 30 pas mankaelo te makaelo te oui vous tous vous êtes ensemble oui pourquoi pourquoi na mona bon en fait tout le monde a vraiment importance de ko kabwana donc ya kabwana vous avez besoin toujours unité oui est-ce que au quoi que gérer ko to molobo donc non na motema na ndo ozana oyo osangisa bat bana katana kuna bino là comment jugenga non là comment jugenga non donc les na prêter serment liboso na yo non mais quand tu lo bike on a toujours na unité non parce que il y a d'autres paroles les ce sont pas des paroles normales par à des fois pour nous c'est ça en soi et ce n'est pas ça ce que vous êtes en train de parler chez nous il y a l'unité tu vivre na bon ko pas na biso pas na bino tout ça na division to kabola raté ce n'est biso que tu le pas biso to lira stade mais biso son dimate maman pena kati fu na biloko atie pena biso tout ce qui ngana zate njuzi na David bozela ngati na atelier ce qui bango je suis obligé même si na zone avant na zone obligé na zela ata David ke no bita bali faut na David aya tolia ya grâce là c'est moi OK il a parlé ils ont toujours unis merci beaucoup. Bon, il y a un monsieur, il voulait vraiment à côté un partenariat avec votre entreprise à Babylone comme whisky importé. Il voulait aussi à côté un partenariat. Comme notre chaîne, c'est une chaîne Moza Business, les gens viennent et puis tous au sol na bango et puis biso tout jaibon et robin ngayo et puis tout kutana tout cha binom balé naé ensemble biso tout comme témoin et signer un partenariat comment vous pouvez le faire pour la business na bino na peut ce qui idée na nga ils non. En fait aux hommes tel bosso depuis na bota mode depuis na business yo oui aux hommes tel bosso asa nga grâce oyo pour ça chaîne le bosso ça nga grâce oyo vraiment en tout cas c'est logo moko na ko ignorer ngote vraiment na ko boya ngote merci beaucoup avec beaucoup de plaisir nakoki ko accueillir ngo pe ko yamba mutongo hein OK merci beaucoup très cher abonné je crois c'est le temps déjà ya ko recevoir ces messieurs là un partenaire pour ligne comme banda ko appartenir encore une fois na carte entreprise ya papa ya bagage ou grâce comme responsable
Nde qui a passé par Bisopo Bisoto Benga parce que à Bangaki quand même. Je crois en moi. Est-ce que tu as quoi de ça, Moutongo? Mais pas de problème. Nous avons te presser derrière au monde à Moutongo. Ok. Pas de problème. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas fait, tu fêter. Tu fêter? Non, on va fêter. Non, on va fêter. Pas de problème. Fais-les entrer rapidement. Merci, papa. Vous pouvez venir. Ok, il est là. Merci beaucoup. Fanda, prenez place. Non, s'il vous plaît. Papa Grâce. Papa Grâce, sois calme. Yanjusi. Mais... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Yanjusi. Mais c'est il y a quoi ici? Il y a quoi? Mais c'est lui le partenaire, non? Non, on a un grand frère, on a un partenaire, comment? Oh, oui, bien. Mais c'est mon grand frère Yanjusi que je vais te parler tout. Oh, c'est vrai. Hein? Yanjusi. On monté, biso couteau n'engeni. Hein? Bilondi bon monté ngako. Vous comprenez? Non, je sais pas. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que non, c'est là, est-ce que Marambo va réfléchir? Hein? Marambo va réfléchir. Je suis pas fou moi. Mais tu deviens fou. Yanjusi. Hein? Moi je croyais si c'est quoi là, si c'est quoi maintenant au grand frère. Mais c'est mon grand frère. Hein monsieur? Écoutez d'abord. Yanjusi. Je voulais savoir. S'il vous plaît. Yo fongoli entreprise mususu en dehors abisso. Hein? Mais alors c'est quoi? Oh papa. Non mais papa s'il vous plaît. Non, il y a un avis s'il vous plaît. Il y a grâce. Ce que ça le bon en tout cas non c'était pas noté. Il y a grâce. Non c'était pas noté. Il y a grâce. Yanjusi. Donc maman fait ma cambo d'ailleurs. Il y a grâce. Ou bien ça grand frère na yo mais na ton non. Si réellement que c'est ton grand frère. C'est mon grand frère ou c'est mon grand frère. Mais na ton oyo. Mais ton nos amabé. Tant que beninga yo lisinga ezana mutu o alingi a mais yem taye na ye. Il faut d'abord yo kaye. Yem taye ne awawa. Donc c'est lui le commissionnaire. Mais oui, il est commissionnaire. Si aujourd'hui yo vous coordonnez bien au papa mais c'est ça. Et maintenant comme il faut faire na maman waboti non je sais pas. Est-ce que nous avons la différence nazoyeba parce que nali est-ce que oyebi comment eko kutelo chez mawa yolo baona et que kutela na chere lo monter c'est pour cela d'aller awa papa maman non zela non mais c'est s'il vous plaît s'il vous plaît maman tu vois là que ça me c'est bon s'il vous plaît tu vois là que ça me c'est bon attends makinga ba respect ngana makako respect voi même ngana makako respect bien sûr ngana makako respect et nous on a sérieux et l'équipe trop c'est pour se plaider awa ponga moko nakoka te na comédien ndika non je vois donc yo bimisaka même makambo ya ndako yaka nango tina ba télé koloba ka nako non faut pas dire ça papa il faut pas commencer à nous équiper yo non là maintenant au bani maintenant koko pour acquiser biso acquiser binote c'est ça non mais automatiquement il y a quoi ça là-bas mon jeune frère attends d'abord s'il vous plaît mon jeune frère est-ce que ça yango bolingo papa tikela ki biso est-ce que ça yango grâce yebisanga linda côté bien sûr olinga ngate dernièrement awa bambongo ba moto na tuna ki bambongo ba moto fa même komi ko finga ngala défaut na ngai est-ce que ngana za mutango to la défaut oh mon dieu c'est un chip non papa grâce mon frère boyete non s'il vous plaît non papa boyete. Là, en tout cas, là, je peux tout accepter, mais pas jusque-là. Un grand frère, tu peux pas commencer. Non, tu peux pas commencer à doiter d'abord ton grand frère. Non, un grand frère, il y a une bêtise devant. Non, quelle bêtise? Quelle bêtise? Non, papa. Ah non. Aujourd'hui je suis comme ça papa. Non, s'il te plaît. Non, Zola pas Fana non. T'es Fana non. Oh papa. Papa grâce Fana non. Fana te sur là, s'il te plaît.
Vous voulez me tuer? Non, non. Pourquoi quitter Ok. vous n'allez faire rien. Moi de tuer. Moi de tuer. Papa grâce. Yanduzi. Papa, on a pas que ça. Yanduzi. Qu'on doit attaquer dans le grand frère. Tu peux pas commencer à bouiller. C'est. Un grand frère peut parler comme ça. Non. Telle chose. Non, monsieur. Un grand frère peut. Aux allez comme Mathieu comme gars, c'est quoi? Tu me connais pas. Tu me connais pas, ta fille, tu me connais pas. Mais il peut bien gâter, papa. C'est trop comme ça. Papa, sois au calme. Papa, et là, moi, le cas est aux alatés. Non, en fait, non, pas comme Sois calme, papa. Non, s'il vous plaît. Papa grâce. Na bengi papa na péché avec beaucoup de respect que je vous dois. La péché na combo na papa grâce. Papa grâce. S'il vous plaît. Papa grâce. C'est une question. Je crois que nous avons assez réellement besoin d'unité. Je crois que la réponse au but que nous avons unité. Moi, je savais que tout ce qui est en train de parler, ils avaient mensonge. Oui. Ils avaient toujours pour nous plaire bateau. Comment tu as un grand cœur. Mais moi, je savais. Là, non. Moi, maman, je suis juste. C'est lui, c'est ton grand frère. Mais pourquoi aux autres, comme. Mais c'est pas télé, il a débordé. A débordé, oui, a débordé. Jamais il y a comme ça, ma caméra n'a jamais. Et on dit pas dans la télé, jamais. Ma caméra, il y a un monsieur, yo moni et ça le. Mais il y a un koloba, il y a le biquet, non maman. Na peksa yo ne kolakse musapi. Na peksa ne kolakse musapi. Loba na peksa ne kolakse musapi. Par rapport aussi à respect, il y a droit de naissance. Il y a grâce. Pourquoi est-ce que maman pourquoi Bolingi était? Pourquoi Bolingi était? Mais oui, parce que votre petit frère propre, David, c'est lui-même qui avait rencontré tout ce que vous êtes en train de faire. Projet pour nous faire éliminer. C'est votre maman qui de sorte qui a commandé. Et puis, il y a des idées pour éliminer. Ils ont mal papa. Mais qu'il aime, là, je te dis. Donc, si je comprends bien. David n'a pas dit ça ici. Oui. Papa. Non. Donc, ils ont complot hier, ça là David. Complot de quel côté? Ils ont complot de David. Quelle complicité? Mais. Quelle complicité? Monsieur. Dabi. Oye bibi sauté, s'il vous plaît. Oye bibi sauté. La question Moussa Pété, oye bibi sauté. Par rapport aussi à H. Ça m'engage pas et ça me constate pas que. Bon, il y a un peu faute d'habitude. Il y a pas la génération Mikolo. Quelle génération? Mais oui. Dans la génération Mikolo. Tu es vraiment la génération, pas la génération Mikolo. Bah, quand il a Mikolo, bah, fille a Mikolo, bah, il va correspondre Mikolo. S'il vous plaît, tu as la place d'ailleurs. C'est quand on a droit, oh, un gars grand frère, s'il vous plaît. Oh, grand frère. Mais ce que grand frère, mais là, vous avez grand frère dans la été. Ah bon? Ah bon? Nous sommes, balais. Yoté, l'État va nous séparer, je te dis. Mon frère. Non, s'il te plaît. Frère. S'il vous plaît. Sigo nayaki awa na sengo nyonso tikala non awa eza plateau na te c'est pas ta maison pourquoi jamais au gang la biso na kati ya plateau na gangeli yote na gangela kafo na bipe awa pété na gangeli yote s'il vous plaît non c'est que moi je voulais seulement te parler koninga kosima makila ya grand frère na te asima makila na été à cause ya biloko asima makila na été lomo passager asima makila na été tikanga na extraire siko muto yo batela wana est-ce que akoza pe yo non. C'est un sorcier tout fait dans mon nez, voilà. Mais on lui dit, papa, tu as tiens, papa. Mon Dieu. Papa Grâce. Papa Grâce, comment faire un imbécile? D'ailleurs, au moins, monsieur, yo, c'est complice. Monsieur, yo, associé. C'est quand même ngana ebisi yo so que c'était même ngana sala maïs ko le quoi yo beti solo kanganga so na oso mabe na David wana aye bangai
Ah bon? Sorcier. Merci. Sorcier. Merci, grâce. Sorcier. Si aujourd'hui, on Messieurs, messieurs, s'il te plaît, Joa Bilono Bima, tu es très impoli. La impolité. Allez, ok. Moutoloko a eu un insecte, un microbe. Eh non, obéis torchon, sors. Merci beaucoup. Bima Kassi. Bima. Débute-toi. Débute-toi. Papa. Débute-toi parce qu'on va là, parce qu'on l'a. Débute-toi, maman. Pas de problème, tu as un charge. Imbécile. Non, mon frère. Kolinga tela benga garde ba aussi. Quel gars je vais, combien de gars? Oui, on va te passer le gars. Oui, combien de gars Papa. Papa grâce. Bima. Yo, ça comprend de comment ça va nous killer. Non, s'il vous plaît. Bima Kassoke. Na tu regardes. Yeba, yo ko te kamu yo éviter. Je suis vite comprendre que je suis en sécurité. Papa Nzozi. Yoka nanunga. Nabi keza pasi ozoka koloba te, vous avez un choc dans mon thème. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Il y a un nzambe moka mona même passe à mon thème. Il y a un nzambe mo lokota ka mutu. Aibocha makolote. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, pas de problème. Là, maman est à l'ioté. Le roi n'est pas dans biso. Ils ont la place au Kim, le roi à refuge. On sait comment on doit faire. Bande Robalandi, je crois tout le temps le Cambo et l'équipe. C'est vraiment, il n'y a pas si peu dans le Cambo et l'équipe. Au monde, comment va traiter Kabiso? Au monde, il n'est pas ça la Kabiso. Notre frère est là. C'est le moment où bon, surtout Tiki Moutaro Koufa. On peut trop perdre. Nous avons besoin de Sungandeko. Le numéro est là. Pour le moment, nous allons garder nan et puis tu vas qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous êtes à Zongité, tu vas zonga. Si vous êtes à Biso. Merci beaucoup. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to limité en awa. Parce que tout ça est long. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobota te, ndiye ngoi kota la keboka bwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a, tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.